yango lelo moto nyonso akondanaki yo nga na telemeli ye na kompana Yesu a vivre kanda ya Nzambe ozala libéré moto nyonso akolanda vi na yo pona luka moya kokondana Nzambe akondane nde ye. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo balandi nyonso ya émission Second Souffle bisika bozola nangai bozali na Poto, bozali na Brazza, bozali na Cameroun, bozali na Afrique du Sud, bozali na États-Unis, na Australie et na Asie, na aux environs ya Kinshasa et na Kinshasa na pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ngai wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunzu. Bazobenganga l'homme 10 secondes souffle ndenge bato bapesi ngai kombo. Mais yanga mokonde Josué Lokamba Kunzu. Ndeko na lobi otuti libakumalam. Ndenge na zo répéter pe na zo banda otuti libakumalam parce que otie émission oyo pona olanda yango. Mais ko zapete s'il te plaît na mwangonga muke okosepela okoloba merci Seigneur. Ndeko na ngai na zana likamba koloba. Second souffle mais na moi oyo tokoti moi oya me. Na moi oya me Nzamba lobi qui t'a condamné? Nani a condamné yo? Mokili musalma oko condamné bato. Mokili musalma oko tonga ko finga ko condamné toujours bato. Au salimbe baba condamné. Au salapete on condamne toujours les gens. Mais tous ya ko découvrir ndeni ba condamné. Yesu atuna bi nani a condamné yo? Ata po salaki mabe. Nani a condamné yo? Ata po salaki mabe te. Nani a condamné yo? Miso bato nyonso fungwa manga misonga lokola torche na butu bazoluka tonga. Ya kolandela kaka makamba watu. Ya kolandela kama makambo nayo. Pona ba condamné yo. Ba bi ya bala tokotala. Déjà on ba condamné ko balate. O bali abota totala. C'est bazo condamné na stérilité. Ozo souffrir azui. Au moni vine aotika lo bongate. Mona na sabeba. Donc on te condamne toujours. Ozwa ono ndenga zana c'est kasimbi, on te condamne, on te condamne. Yango Yesu azotuna. Nani a condamné yo? Les lots condamnation zolongwa na kombo na Yesu. Les lots maloba ya batu. Nzambo changeanga confondre bango. Loba amen. Nde nazotanga verset moko. Jean chapitre 8 verset 1 à 11. Natangi na kombo na Yesu. Yoka. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils l'entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voya plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Loba, amen. Oyoki histoire ya monsieur aza répété na ikobo bakangi en flagrant délit d'adultère. Sikoyo yoka na likambo ezaliao. Baye na ye pa na Yesu. Tout le monde le condamné. Mutu nyonso a condamné, moi c'est ma bé, moi c'est ndumba, moi c'est boye, azama bé, ainsi de suite tout bakangi ye. Mutu tout aye. Pe mutu tout nenga zoya na libanga parce que ba condamné que ye il fa kufa. Ba boma ye, bakangi ye na ekobo. Nde ba zuye bobo Yesu azala kuna tokene pa na Yesu. Ba ine tili boso Yesu.
Batelema devant tout le monde, devant les gens, devant une population nombreuse. Oh ba yo karasango. OK, soki likambe salmi mutunyo soye. Mais ndenge ba yoki kino, moi sonde a sale kobo, tout le monde a condamné. Abi ifakuf. Mutunyo na libanga na maboko. Ba yene pa nkolo wa bankolo. Babi papa, moi soyo, bisoto kangi en flagrant délit d'adultère. Si comme Moïse alobi, moi si aboye, moi si ma be oyo, moi si ma sumu oyo, moi si soto, moi si a soni. Il faut to sanito bo mai na mabanga. Nkolo yo lobi nini? Yesu atali bango. Akiti na se abandi kokoma. Ndi alobi na bango. Abi nakati na bino nyonso. Oya sala nano lisumu te. Azwa libanga mutaliboso abambaye. Yesu akiti se longa bando koma. Bible bi accusé par leur conscience. C'est-à-dire parmi bango wana nakati na bango nyonso mutu moko azanaki lisumu azate. Tout le monde azaki na lisumu nayi. Oya talobi ngana za déjà mpe ekobo yanga kutu bakanga te. Metala sikoye bakangie aboki libanga kenai. O musabi ngakutu muyibi akenai. O muso ngakutu songi na panza kutu bato na songi. Ake okudu ngakutu ndoki. Donc tout le monde babi depuis les plus âgés jusqu'au dernier, c'est que nabana mike na mikolo bazala kiano. Il n'y avait personne. Oya aozaki même na koloba. Oyo amekaki ata condamné azala ki souté. Est-ce bozolanda? Bien aimé mokili, mon saba ba condamné bato. Les lobes sont condamnés. Les lobes qui les lobby, yondo zamabe, moi na mabe zayo, on t'a condamné. Que yo vi na vesili. Ba condamné yo babi na famille na bino vous êtes condamné. Mariage est constaté. Ba condamné bino babi vi na bino tika lobongate. Boko tanga me bosi sa classe te. Boko si sa classe bozo misalate. Na kutali na famille moko. Ba zwaka diplôme d'état de té. Ba condamné bango. Une chose, jeune garçon a raté diplôme 6 fois. Ata bino moko. Moi nazalaki na 6e primaire à juillet. Tala na mwana oya zali na 6e primaire à juillet, yazaka na 6e. C'est grave alors. Tango to kutani papa na rata 6 fois. Non mais c'est normalité. Il est condamné qui a aussi sa classe T. Mais ngai na moni au-delà. Na mais na famille na bino bato bazwaka diplôme T. Banana baya na bino libusoti kitana se. Yozo au komi kutu 6e. Mais ça bato msu pas na famille na bino ba koma 6e T. Hein? Abi papa ya solo. Ya na biso liboso ya mwasi asuka na 4e des humanités. Oya landi ya mobile asuka pe na 4e. O msu sa landi asuka na 3e. Na 2e CO. Ngai 4e, ngai nde na komi na 6e mais papa 6 fois. Ozomon. Et ba msu na école primaire et le côté papa, et le côté misala pété et le côté. Mais ce que vous pouvez vivre ndenge nin. Non mais c'est ça normalité. Vous êtes condamné. Et où tu la famille? Ta la na zoloba, ta to bondeli nzambe. Oyo zozwa ici. Année coulée, ajunaye. Le lazana bisengo. Okobuka condamnation na. Okobuka condamnation ba condamné yo. Ndeko ngai na condamné yo te. Pourtant ba yena mose pa na Yesu. Yesu a ebisi. Nani a condamné yo kati na bango? Po mutu sa condamna ki. Alors papa il n'a personne. Wapi bango surtout bakei. Yesu ebisi ngai pe na condamné yo te. Kende me kosumuka lisusu te. Loba amen. Ngai pe na condamné yo te. Mais na sengi na yo osumuka lisusu te. Yakana masumu na yo parce que Jésus était venu pour les pécheurs. Si le monde était rempli des justes, Christ n'allait pas venir. Il était venu parce que le monde était corrompu. Il était venu à cause des pécheurs. Yesu alingi basumuki mais alingi masumute. Yakandeko bongo la motema pe omo na second souffler na vina. Bato ba condamné yo ngana condamné yo te. Ngana sengi na yo yaka dernière chance yango yo. Toko bonde la nzambe okotika masumu yozotika makaya te toko bonde lokotika makaya okolanda bato bele batiki makaya okotika masanga te oh bibilo zoba que j'ai fait ce que je ne veux pas mais je ne veux pas ce que j'ai fait et lokozo salo sepela nango te tika kindumo zotika te yaka toko bondela okotika yango okoma mwana malamu ata bato bafinga ki yoyonde Chelsea yo joueur à Chelsea toko bondela olonga joueur à Chelsea loba amen bien aimé na zolo baboye ndenge zawa oza condamné. Même les médecins t'ont condamné. Les lois aux viennent na insuline, aux vivre chaque jour dans une. C'est que maintenant na médecin, balobi maladie na yoana. O comme la kisi à vie. C'est que tous les jours de ta vie jusqu'à la mort, o ba nomela kakis. Tu es déjà condamné par la maladie. Alors yangonde to kobondela, nzambo bikisa. Oza condamné la pauvreté, babi ye akotika la kozwate a bongate. Mais dans le Bible, tu n'es plus condamné. Les lois condamnés ces olongwa. Romains chapitre 8 verset 1.
Non, non, te ya mingi te. Parce que, nazoyoka déjà, on kisa nzambe, posa na bimelota na TV wana. Posa na bimelota siko bisiko zali, omona makambo. Mais, na bimelote, zela, nzambe moka ko bimela. Pia ko sala ya minene. Je continue. Romains chapitre 8, verset 1 et lobic. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Loba, amen. Il n'y a pas la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais t'as la bien. Yo zakati na Yesu. Mais ma kambe simba tendengenin. O zakati na Yesu. Ozo prier. Ozo pesa badim. Ozo pesa bofran. Ozo gêner. Mais c'est comme si tu es condamné. Ce qu'on rôle la version eza nin. Nde yango tolengeli. Du 24 au 28 mai 2017. Et cause la service. Moko ya makasi. Il y a destruction. Il y a que détruire la condamnation. Il y a que délivrer bino au comme libre. Ndeko. Tala uite koleka. Service uite koleka les 30. Et ça là qui sont ben dabika. Et ça une journée unique. Mais oyonde. Et ça 5 jours. Du 24 mai jusqu'au 28 mai. Et vous allez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du mercredi jusqu'au samedi. Et vous en avez pourquoi 16h à 20h. Et puis dimanche, 9h à 12h30. Wane kozala ben dabika. Mais avant ça, déjà, le service c'est bandit. La carte l'église. Donc, délivrance, guérison, miracle. Tozolongo la condamnation na combo na Yesu. Ndenge Yesu alongola ki condamnation o ya mwosio ya yope zolongo. Sokolobi amen e banda. E longo pe na famille na bino. Famille na bino pe batambongo bazala. Famille na bino pe bobala. Famille na bino pe bobonga. Bosi ça peut classe. Bamsu ba condamna ye kaka ivrogne nde tokuta na ndeko moko. Batie kombo iwewe. Iwewe eza moto o ya kwiti na kwiti. Zododo na zododo. Mais azali cadre na régie des eaux. Nete so comprendre. Ba futa kembon mais sokoti a wande tozana Kinshasa. Okuta kita mabaya na salon. Ya mabaya. Mais mutasalaka. Nzoka mama na imoko mutasala bon. Maman zui frappe. Maman tubeli. Habi moi na. Pardon bisiko kei. Limbisa nga atiki vina yo. Lelo komi mutu. Atiki drink. Ndeko pona nini papa zo changer te. Pona nini mama zo changer te. Kake loko mokana mabe ne répéta ka time ezo nourrir yo. Cigarette au tika te au beli tuberculose. Ba poumon polio. Tilelo, tu es condamné. Mais je dis aujourd'hui cette condamnation va te quitter. Ndenge ka kozola nanga ngana zo prier pe au mona miracle nzambe. Oyokinga ndeko oza condamné que yoko bima frontière ya RDCT que voyage ata Braza ya Pamba ata ba Congo ata Bandundu et le côté kabiso bakino mais et le côté tu es condamné toujours vana kana Kinshasa les lots condamnation on la comme parce que so za condamné mais au côté ata aéroport Angelo au komate mais baninga bazo kende mais yo zo kende te ata ba peso $10,000 banda mombongo lokolo za condamné na échec et ko jouer mais nzambe na bolingo na ye afungola yo nzambe na makasi na ye alobi boy azolongola yo mokili oye boya kinga pona mabe na salaki kasi yo Yesu yamba kinga olimbisi mabe nanga ndeko likamusupe yo moko za coupable o salaki mabe nde ba condamné yo na lobi Yesu a condamné yo te autorisé te na masumu autorisé te na mabe mais alobi yaka na mabe na yo yaka na maladie na yo yaka na problème na yo alongo la condamnation a délivré yo on dit melaye parce que yende kolo second souffle yende mutazo changer histoire à bateau les là ozomo na makambo ezobanda ya bien na vie na yo pe ozala condamné te parce que alobi il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ yangolelo motonyo sa condamna ki yo ngana telemelié mutunyo so bando condamné vie na yo oya condamné ki business na yo oya condamné santé na yo oya condamné famille na bino oya condamné makambo na bino na kompona Yesu à vivre kanda ya Nzambe ozala libéré loba amen ba na Nzambe na lingi na bonde la Nzambe nazana mingi ya koloba meta ezamuke mais na sengi na yo landa message nanga eza mukuse mais nazana makambe bele ya koyebisa yo ndengo zola nanga vie na yo échanger na kombo na Yesu makambo na ebongwana na kombo na Yesu o vivre second souffle original et vanda libela na vie na yo moto nyonso kolanda vie na yo pona luka moya ko condamné nzamba condamné ndeye loba amen ayeba ke noko condamné moto eza mabe cette femme a été condamnée par les juifs par les scribes par les pharisiens
par la population juive à l'époque. Mais Jésus a délivré un pété. Kana maloba ya pamba. Na okakite au nom de Jésus oteni te kaka na maloba. Kaka na maloba. Mende toko peso maloba. Maloba ne ko bima mukolo wana okoyoka. Condamnation kolongwa. Omona ki olobi merci Seigneur. Nzote koma pepele okolongwa na condamnation. Omona sala business e simbi. Ndenge tsere mususu. Na mpasa alors. Ndeko ne na poto mutatinda ki ateka ke simba katek metanga ye to bondeli nzambe. Condamnation longwe. Yoka. Sera bandi koteka na bata ba jeep bazo tele babi asimbi kis. Mais non, bino bo condamner ki kaka ateka kaka mikate soki ya 5000 francs et puis ils ont produit tek azo toulande bo sepel. Donc ba condamner ki mendi moi c'est go souffler et longoli na pasi. Lelo sera commis donc afungoli ba restaurant. Sera commis quand soki abimi na ba tuk ya sané ba tuk. Tala ba ko condamner yo menga na longoli condamnation na kombo na Yesu. Nabi que Just Kingono, Oyo Azali, na caméra, na technicien, Freddy, Ntoki, Mwana Nzambe. Bo balancer témoignage, Banazan Balanda, ni Nzamba zo sala l'église, même, na makambe, le kaki le 30 avril, dimanche, ezaka journée unique, Bolanda, quelques extraits. Comme ça, tous on a prié pour Nabino. Na kombonation, c'est parti. Il avait apparu à Pierre. Il avait apparu aux plusieurs disciples. Il avait apparu à moi. Comme les moindres de tous les hommes. Je suis témoin de toi. Je n'ai pas honte de le dire. Jésus est ressuscité. C'est lui le vrai et le véritable second souffle. Le second souffle que vous cherchez. C'est lui, si Jésus. Le second souffle que nous avions entendu. Amen. Seigneur, je suis lui le second souffle. Celui qui va réparer. Celui qui va restaurer. Celui qui va te bénir. Celui qui va te délivrer. C'est lui.
Yes. Non seulement des annonces. Alléluia. Les autres quittés. Yes. Les autres petits caillots. Les autres petits caillots. C'est tout souffler. On doit s'en derrière papa. Là-bas c'est comme ça. Allez là-bas. Yes. Allez là-bas. Yes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Allez yamba. Le Saint-Esprit. Le Santo. Et de guérison. L'esprit de force, l'esprit de guérison, a touché, a touché, a simbayo, a fongola. Kombo nanga sœur Alice nauti na komuna mbongo monga fula malade nange banda 2000 banda 2012 nalalaka te na insomnie nalala te totamboli un peu partout toki batelema na banda komela bakisi me naolala te toye awa esali kaka 1 mois je crois. Et ça lit 1 mois. Na koti retraite, ça parti à retraite. Na comme on l'a la pongé. Partout nous se boit l'andangai. Au bas la difficulté le kolanga. Ba hésiter te baya. Baya ba comme on débute to mekaki. Menzamba sale. Comme on l'a sœur Sylvie Makita, na vandi na bibwa. Bon, liboso nazaka côté ka bien te. Nazaka olamba mikate mais ozo mona côté ka moka ya bongo ba client penza bazate mo boyko lala. Mais à partir na ya na mema en tout cas commentaire ezate na sala kombo na bibwana na yebite et comment olekelanga moko. Nazamba client moko nazaka mususu na troublé nazo mona te na tekela nani na tekela te na koma oluwe na batu bazo tekela ngai parce que ngamo na kokate et koma kolekela ngai na sala kombo voire même papa au moins papa responsable na veste na jeep mais akiti azo sombaka mikate na ngai elekela ngamoko yango na pesa nzambe merci nzambe o atindanga a na mema yango na kumisaka etangu nyoso parce que o ezaki difficile na vie nanga et comme facile ba o nyoso ba olanda ngai ba o ba monike mbongo na bango marche raté ba ya na mema ba ko se retrouver lokwa ngai ezali ngai inde frère kumbisi vena natango wana osala box baba ngai fantôme mais na longola fantôme wana c'est les gars pona koma ko sambela comme na kumbisi vena na vandi na kingunzi numéro 23 na ngamba makala bandi carrière na bon depuis 67 na bandi box avec na âge à 6 ans na eti bon na commune à 78 non 68 na beti musique na mpire bakuba pa pepe kalete ko panzana et puis bango baki osala grand empire bakuba biso tika na grand bakuba na beli solo na longo wana na continuer carrière na ya box ti na continuer ti na monique na commune na ba 76 na ju champion de Kinshasa et puis na 90 na champion de Kinshasa. C'est 2 fois na ju champion de Kinshasa. Bon, ya ki to bundaki na adversaire moko azaka na kitambo Bokul. A Bokul wana nde abeta nga foku ya sima mutu awa amutu wana banere bujaka antuka na zako koloba tata makelele ya mukebo e na zako ni koyoka ngote. Et puis provoka kuto banere wana e boma libala ya mwasi na ngai po mwasi banere wana provoka kuto ke non mwasi na ngai ya liboso akendeki po
nakendeki pa mwasi mpo nakaki na basi mibale akendeki pa mwasi mibale nde nakenda kobelela kuna mutu ner mpenza vraiment esalaka makasi epuis ezalaki wana ezalaki kosila lisusu te okomona 3 heures mutu ebandi kobeta solution namela bakisi ya ndenge na ndenge eloko moko te namela bakisi ya ndenge na ndenge nazomela me esili ekalme ekozonga susu kaka ndenge wana mais ezalaki jour moko boye nalandi Sego souffre pasteur na radio na radio ngabi na ibisi mwasi ngabi tala église na mon église ngala kosambela yango ngabi yoka témoignage wana mais ba témoignage ebele na yoka na ba église mususu na tala ka mais témoignage wana esimba nga makasi ngabi église na kosambela yango ngabi dimanche en tout cas fona kende kuna on a kiyaka dimanche te na yaka lundi wana na ye kokutana na pasteur pesinga mai wana na assembly na kena meli mai kena ndako alubizonga mardi na zongi alubisomba huile d'olive na sombi huile d'olive assemblée yango bikende na ke wana na monike en tout cas ezaki sute pona sala témoignage en tout cas na ngabi non fona zela na yeba penza sito esilité na sali 1 mois na sa kopesa témoignage te ezaki wana mutu oswa puis mukongo susu douleur ya mukongo yaki makasi kolampa na tongo moya kolampa eza te mokende musala penza na ba fatigue mais na monike nyonso wana penza tango assemblée na monike nyonso ekei ngabi siko fona pesa penza témoignage na monike malade sili yango na yaki pa pasteur Lukamba Josué assemblée linga na monike maladi wana ekosila pona box ndela tika malade salinga presque 30 ans ya box wana wala carrière wana pe yaonde kasaki nga pe kosala so box salinga presque 30 ans na ikotika box comme ça la mususu comme ça nga couture ko na pe tailleur na za grand artiste tailleur na sala kama bilamba kende ba miss na poto na 81 82 ni na sala musala pe na zo médaille pa ya les pauvres ça comme inongo ba décorer biso na palais du peuple tango na service à 15 ans de service tango comme ça nga kitayer na bani na 76 tisiko na sala musala kitayer ona oyo nyonso bozolanda ngai awa na kimpata lobiko ezali pa pasteur Josué Lukamba bino nyonso boya bao bazwa baner bazwa maboma ke mitu esala susu bien te boya awa lobiko ezali kaka prière pa maso assemblée mayano yo meli yango mai yo moko koya nango ezate ke ye mutu akopesa mai wana kaka mai wana assemblée yango sombi opère na yo ezala mai ya pompe oye nango assemblée yango en tout cas oyo nyonso na maladie déranger maladie MPC ezala maladie nzoko en tout cas bino nyonso boya awa pasteur Josué Lukamba oya kozwa libiki ezali awa c'est pour vous là du pays au pays est-ce boyo kifuna ayo Sœur Solange Vita. Oti na mboka. Ah, oti na France. C'est bon. Alléluia. Leko oti Paris. Alléluia. Aye kokuta na soma. Maman Solange Vita. Omona biso oza mondi na biso na Paris. Alléluia. Amen. Siko mama oza ali kama bolo. Zana mikoyo. Ok, le bac à Simokiam. Amen. Ah, vous en protège, awati, awati. Ah. Ah. Soki na kubika to mbona la ndaba témoignage soki tubata asela nzapa solo baya mbanga abe pasteur a décroché alors solo alors nanga benga na poko somba bongo donc obenga na poko osoka plus loli abe na yebisi ona zaki na oposa ya yebisa et na soko do prier banda to prier na mela ya mo tina lelo douleur était exacté protège le roi est-ce qu'on va mettre dans le combat de la Jésus oh Jésus alléluia oh Jésus la mokili oyo nzambe nanga ayeli kobikisa motu lokola yo nangina
ayebi kokangola mutu lokola yo nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi koleisa mutu lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe nangu leta maboko na mulolo oyebi yango asalaka na hôpital mama mosala olingaki kopona mpasi ya likolo alobi moke mais ezalaki ke mama akoka kotambola chaque jour aza corps médical aza munganga alleluya mengonga nyonso mangwanobima na nini akoki nachangeaka kisi matin midi soir ole bamela kisi apres 6 heures nzanga namela yango 1 heure lita na change simbi te na change nasimbi te na change simbi te change ngamona openda natali na change nameli siko esali eloko wana na likolo esala mbula boni depuis 2005 depuis 2005 alléluia abiki na 2014 2016 2016 donc le akangi na date le 27 juin 2016 tala mutu ndenge na umelaki na pasi lopenza babikisana na kombo na yesu ndenge abikisio mpona libela ekozongaka lisusu alleluya nakotemaka mosusu amen amen nzambe apambola yo mpe ovivre miracle bamasi kolage vita ndenge kotie makolo awa makambo efungwami okozonga okotemoye lisusu au nom de jésus tolobi amen acclamez pour Jésus. témoigner nazalaki na malade ya miso na passer na opération nzambe asaleli kati na nga namoni mpe nakomomona bien apart kaka problème ya kotanga bible naye namoni vraiment bien nazala su na problème ya miso te apres nzambe asali su ya minei kati na nga nazalaki na malade bakangai nga na appendicite bangaka kokanga lokolo nzambe abikisi nga na appendicite na pasa na opération sa cicatrice apres nzambe abikisi nga lisusu na mbasu babokelaka nga mbasu nasali nango kaka 2 semaines kaka na etonga oyo ya mema nzambe asego sufe azosala mpe asali ya minene na bomoi na ngai sikoyo na bato nyonso bazolanda yo okoyebisa bango nini bato bazoyoka misu mpasi bato bato bango babasu bato baza na bakaya baopération okoyebisa bango nini bon nakoyebisa bango kaka baya na église mema na veni kipata numero 24 amen baya kolinga nzambe bamona monene ya nzambe bamona bamiracle oyo ezosopere na kati ya etonga oyo amen. nalinga témoigner juste moi extrait ya témoignage tikotaki oyo nzambe apesaki ngai. Je crois qu'il y a qui a un assima mutumoko boye. Ça c'était déjà passé. Mais sauf que avant naya nazaki na ba perturbation ya ba cycle na ya ba règle et kanga makina. Tango ekangami au moment où naye pas pasteur na ba rendez-vous ya makambo susu. D'emblée namoni makila et bandi susu ko bimana. C'est-à-dire na kati ko bimama makila wana règle na donc ce n'était pas une règle. Je ne sais pas comment je peux expliquer genre l'écoulement de Makila. Excusez, c'est Nanga. Et ça, il y a à peu près combien d'années? C'est-à-dire pas de l'année, mais ça, du moins, un mois qu'on a réglé 4 fois. Un mois qu'on a réglé 4 fois. Alors, on a 4 fois, on a exactement qu'on a réglé les lots ici, mais on a reçu 7 jours, 13 jours, 6 jours, 5 jours, Makila et Zobimaka. Alors, quand on a eu un rendez-vous à pasteur, on a prié sans qu'il y ait eu solo. Je suis rentré encore au rendez-vous. On a makila. On a déjà signé un consultant médecin. Après ce qu'il a dit, mais jour où kaka produit ici là qui a médecin, c'est le jour où on a monnaie que makila et biminga lisusu et belé, c'est-à-dire qu'il a côté la chambre, la bandi kolela, la bandi komi poser mille et une questions, c'est-à-dire ezanini. Donc, na côté par jour bande ta 8 fois 10 fois nazo changer bande. Mukoloka ka traitement ici là qui a médecin. Je me suis dit Seigneur, au juste ezanini. Na na botité ba effet ya boye na kanisa ki makambo ebele. Mais comme j'avais un rendez-vous du pasteur,
nayaki quand même na rendez-vous naye après avoir prié ko consulter ngai na rendez-vous nde nayebisa ke pasteur voilà fait oizo le kananzo to na quel pasteur? Le prophète Josué Lukamba. Au même moment nazaki na programme mususu ayebisanga ke dès que ozobisaka makambo quand tu vas appliquer cette huile olive eza lokola kisi na yo omona kaka ce qui va se passer. Nayamba eka maloba je suis rentré ezalaki mercredi écoulement ebiminga ebele vraiment ya makasi. Na perdaki même les sous confiance à moi hier ou en vers 17h makile bimi na sokoli na se changer. Donc acte on est côté sur désespérance et les sous. C'est-à-dire que na moni sous donc makile bimi na sokoli. Non andeni na meli ba kisi ya munganga traitement les mêmes jours makile silenga qui c'est là que les mêmes jours mais bandi sous makasi. Yo comme ça n'est pas nzambe les sous et zongi les sous lenga. Na zone na ndako na sokoli na se changer to comme vers 21h makile bimi na sou ebele finalement na côté chambre na bandi kolela cousine nga bilobi mais finalement si kozo lela kanini elle a essayé quand même de fortifier nga mais tellement qu'il a commencé à emporter na makisika ya bien te imaginer que na botité voilà na ba problème la za nango quand faut la raisonner ka makambo ebele na la linzamba pesinga poli moko ba bébé na sambeli makaisi le mercredi là la nuit jeudi tongo etani maman na sukoli makilaka on a sokola o dimenga na butu ya jeudi jeudi na sukoli voilà c'est na routine na rendez-vous à pasteur jeudi na sukoli na tongo na tie bond na constaté que toute la journée ata litanga moka makila et limité tant au commis vers 19h na moni na yoki mo goutte moko mokie na kati ya slip nanga na ke natali moi goutte kaya mokia makila biki na rotia pe bombe pété alors banda jour wana depuis jeudi wana vendredi samedi ti lelo naza sec. Bien aimé Bolandi nini nzamba zo sala na mema nini nzamba zo sala avant na pesa adresse avant na prier pour na bana na nzambe na zo pesa adresse na numéro de téléphone yango na izoleka au bas de l'écran adresse na biso yango na ki pata numéro 24 na commune Ngaba tout près na yolo ezo ndeko tous les lundis prière et c'est bandi il y a délivrance tous les lundis tozo yamba 12h30 to bando yamba ti 17h et puis 18h à 20h30 wana prière matin ezalaka te lundi prière kafu ya second souffle to longo la condamnation et sili okoyoka sango baninga bazoya bazo témoigner. Et puis tous les mercredis na vendredi to yambaka à partir de 12h 16h et puis 17h à 19h30 wana kilte ya ko longo la condamnation pe prédication eko sala et puis aussi délivrance na yo. Et puis dimanche oye 9h au commission combo to prier après to yambio ndeko soki to yambio lundi ata mercredi ata vendredi zelaka culte à soir pona baninga musuana mama koza la précédé ata to yambio 12h kende beta tour ya kozonga lisusu ozela culte ya ezalaka somo nzambe azamalam nabike ba programme ni surtout bosi bolandi na lina bonde la nzambe sikoyo yo salaka kaneti zo simbanga et loboko na nzambe zala nayo yo salaka net zo simbangai ozo attitude de prière mais avant de prier na yoki nzembe zo matangai na motema il faut na yemba nzembo na sima na prier pour na bino et loboko na nzambe zala na bino haleluya o yesu masi oza wapi nakubelela yo tata nzambe nzambe yamba libanga natalo za wapi nakubelela yo tata nzambe nzambe yamba bolingo nanga oza wapi nakubelela yo tata nzambe nzambe yamba ngai mwa bolamu nyonso tobanda kosenga yo baninga bazwa biso tango nini soki masumu bolimbisi lokola Yesu alimbisa bangu na ye koloza wapi nakubelela yo tata nzambe Yesu o bolingo nanga oza wapi nakubelela yo tata nzambe nzambe yamba likonzi nanga oza wapi nakubelela yo tata nzambe yamba ngai mwa baninga nyonso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko se moko na Eva
yango tata e obaka biso wapi ye koloza wapi ho nakobelela yo tata nzambe nzambe yamba kolo nanga oza wapi nakobelela yo tata nzambe yamba libanga nataloza wapi ho nakobelela yo tata nzambe nzambe yamba ngenda na mosoza wapi yes nakobelela yo tata nzambe yamba ya solo bandeko ya solo nzamba za wapi bakondane yo mais nzambe na za wapi ndenge na sobelela nzamba kitasala afongola yo au nom de Jésus oyamba second souffle salane tozo simbanga onction nzambe lata yo nzamba fongola vina yo nzamba fongola ba chance na yo nzamba fongola yo alongola condamnation au nom de Jésus maladie est kwaya au nom de Jésus bilibabe est kwaya botute kwaya chômage est kene mosika na yo au nom de Jésus malédiction kimayo au nom de Jésus nzamba se manifester katina bino nzamba se manifester peut à guérir bino au nom de Jésus bo vivre kimia peut second souffler au nom de Jésus gloire à nzamba apparaître ndenge na lobia mutako tiatemba zate mutako mekana yo azate o nyosa koluka vino nzamba beta ye na kombo na Yesu onction nzambe lata yo banj na nzambe ba servir bino boza solution pe botato la Yesu na kombo na Yesu ndeto lobi amen. Ya solo merci mingi na balandinyo so ya émission second souffle ezalaki wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunz l'homme dit second souffle na pesi bana ya mema nyonso mbote je vous aime beaucoup bana na ngai bisika so bozana Australie bisika so bozana Israël bozali na Asie bozali na Europe na États-Unis bisika so bozali na lingi bino mingi et puis bo s'attacher na Nzambe bo soutenir mosala na Nzambe pour na ba ame ezala sauver Nzamba kufuta bino bye bye et tokutani mikolo mizali koya je vous remercie.